Colomesa Yabino, au le 7 juin. Aïe. Concert ya moto au public esengi na concert moto au public esengi te oye bango ndenge ye moko nde mutu akoyeba bango na biso bamise toyeba po ye akoyeba bango ndenge nini akoniokoma mpo concert wana ebeta c'est-à-dire koniokoma eza nini akosala baeffort ebele kotya baunité kobenga bato kosala bafaire part koforce bureau mona bureau bakovanda su te ma bino botelema Amam eza bitumbe lele eza bitumbe. Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba. Concert ya musicien oyo public esengi te akomaka koforce ba bureau na ye. Wana Godé Lofombo Lof. Balobi ya Godé Lofombo ayeli feri mabe. Mesdames, Messieurs, Boalwood TV, Katazoba, la chronique Antelo, Eagle Woman, la gourou du temple, la maman des aiglons. Je vous reviens à travers ce nouveau numéro et pour moi, c'est un plaisir de partager ceci avec vous. Na esprit, Kakao Tukumbela Rango, je vous dirai donc, restons ensemble, il n'y aura pas de souci. Abel Boal, c'est-à-dire Coco Taye, au moni penake, Coco Taye. Ça c'est du Coco Taye. Ah oui. Viens à biso Godé Lofombo Lof, bien Coco Taye quoi. À présenter Bena Coco Taye naïe devant la caméra. Ça dit son Coco Taye est bien taillé quoi. Godé Lofombo Lof et Balobi Coco Taye ou rien. Na minute bangolo ba okolisa suki neti na filme ka pona okima Coco Taye. Eza makambo. Godé Lofombo en direct de Mikili depuis ayaka na délégation ya Aigle, il reste toujours reconnaissant tokoki komonango à travers Coco Taye et puis voilà. Alors sortie médiatique na ye oya sali apesi biso ba élément il y a ba différence oyo esalaka ke concert ya artiste oyo basengi na concert ya artiste oyo public esengi ete ndenge nini esepasaka na banza ba artiste ebele base retrouver awa bamimoni ba artiste ebele base retrouver awa. Alors tokotala vidéo ya vie na biso Godé Lofombo Lof ndenge azo détailler ba élément oyo ezolakisa concert oyo public esengi artiste na concert oyo artiste ye moko abifoka na tiaka date po fali abetaki différence nango ndenge nini ezalaka. Tolanda vie na biso Godé nga na opakola na kaka couleur na oyo olandaka langi likolo ya oyo ya lobi topakolaka langi quoi. Sans plus tarder, c'est parti, top. nini concert ya moto au public esengi na concert moto au public esengi te oye bango ndenge ye moko nde mutu akoyeba bango na biso bamise toyeba po ye akoyeba bango ndenge nini akoniokoma mpo concert wana ebeta c'est-à-dire koniokoma eza nini akosala baeffort ebele kotya baunité kobenga bato kosala bafaire part koforce bureau mona bureau bakovanda su te ma bino botelema kotana mosusu ero bazo telema abokona otambola dona bango bureau babimi mpena ms bureau babimi mpena libanda bayimiyimi do biso tokovanda su te mpona nini bozoprovoke concert mais concert so public asengi bokozala lese bon elinga musique yango mais soki ekomi directeur aye kotala yo leader bonjour ndeni directeur nga vanda ofanda nini yebitike tona ndule bima kende bademande akende wana mabe akasaki no kocrée bastratégie kosala bafaire alisa akomaki place wana sesila eza nzambe mutu apesa yango eza nango biso te tofokosaka te do soki so okomi numéro 1 nzambe mutu alingi yo mosusu zala à l'aise jour mosusu mpo okokoma numéro 1 ou bien okokoma pete eza nzambe kaka kosaprendre na mutu te kosaprendre na biso te nga te muna osalaka ifali akoma numéro 1
C'est yote. Ngate. Attends, le bino boezana ngo. Ngate. Eza nzambe mdasali ka koma wana. Okay. Et puis siko makamuta bano sala biso to bano landa. Eza normal. Bamsu bayona ye aye na compte na binote. Camarade à directeur na bino daye na bango. Do baye na ba na sala wana ba pa na binote. Baye ka po ba sala plaisir na mutu na bango za camarade à directeur. Directeur a benga ye bango po akolongwa boulot. OK. A bima faux directeur bango yango baye. So ba we tombola loboko ya tombola te. Ba misale belé bon. Oh pelisa téléphone ya ko pelisa te tala bango bien na badule. Ah yemba te. O mona ba téléphone e pele ba trou. C'est que Ah, Godelo Fombolof. Rebike, à éclaircir Marambo bien. A Fongolinga pena mémoire. Ah, vieux le Fombo, Kamona Bass. Petit le Fombo. A commis mon colo, pour avoir dîner à colo. Et ça de petit le Fombo. Ah, Papi Tex, Empire Bakuba à l'époque. Papier, papi Tex. Kaka yoe natie motema o mibali nyonso na kati ya Luanda kaka ye nganda jeje papi Texe e wana Godelo Fombo 6 ya kosakana te vilanga Godelo Fombo love Petit Lofombo akomi mokolo po avandi na bakolo. Ah, Lofombo kamona basi. Bon, Lofombo boyebi boyebaki ye wana azali na mpire bakuba na juna mombafu na feu pepe kale. En tout cas na koso te makambo ve Godelo Lofombo afungoli ngawa. Ah, obika lobi makambo ezaka vrai. Concert oyo public ezo senga ezo réclamer artiste. Concert oyo artiste wana za na top. Souffrance ezalaka te. En tout cas, ça c'est vraiment un sujet à développer. Et le Godelo Lofombo alobi c'est très capital. Vous allez remarquer que artiste oyo aza na top azo reni. Alors producteur alobi lokola azo reni. Soki na bengisi ye nosala show moko na olia l'art. Ezalaka bongo omona beti son na ye moko boye cartonné. Producteur ayebi ke ndenge azo cartonné mikolo c'est lui. So na bengisi ye awa na tie droit d'entrée. En tout cas tosala l'art. Ba concert wana ezalaka. On peut citer quelques-uns. Cette époque où Inos Biazo cartonné. Yo pe ba pesa yo. Il était très sollicité. Parce que na époque wana, producteur ou aza sérieux. Ayebi ke petit ou moto au cartonné. Nzembo ne beta tina ba NBA banin. So na bengisi na Mali, na Sénégal, na Cotonou, na osala l'art. Effectivement. Alors vous allez remarquer que ba concert ou beta magatango artiste azo cartonné a souffrate. Botika affiche boye, billetterie lancée, batu bazuya na guichet bango moko lokwa banzoi. Eh, wana artiste a souffrate. Tout le monde a ngopé awa, artiste moko azo cartonné, baye na ye na Kinshasa awa, aya kobeta concert. Ezalaka toujours carton. Neti na Congo toyamba banani, toyamba ba artiste ebele pe ba étranger baya ba beta na ba Hall de la Gombe, ba beta na ba chaque club, c'était bien. Omoni, donc na minute oyo ba artiste bazo cartonné, soki ba bengisi na événement na concert au santé ke a okemba mingi te. Même producteur a okemba mingi te. Mais artiste oyo sikoyo ke azo cartonné te. Aza na tube moko te zo cartonné na marché. Na minute wana aza populaire te. C'est-à-dire que na temps wana, ce n'est pas lui qui cartonne, ce n'est pas lui, ce n'est pas son époque. Donc yé na temps wana ane loko te ya malonga. Ni na marché, ni soki nini asali pe buzz te loko moko te. Siko ba artiste ndenge wana. Public ya réclamé nango payé te. Azo cartonné pété, ape na son moko pe zo cartonné te ke zo beta fort to bengisi po mikolo azo beta fort.
alors baconcert ya ndenge wana baévénement bongo nde omonaka sikoyo artiste agaleraka. Ovie Godé Lofombo alobi omona biro ekovanda kimia te, baapele pamba ye, bafaire part ye, akende kotika nini boye, azonga boye, asala boye, bafaire part pamba. Biro ekovanda te, bovanda kaka boye, botelema. Bato bavanda kaka boye lider aye, botelema, bino boyebi te toana événement, bokende koluka bastratégie banini. Esalama na ndenge wana, ye mpenza ayebi yango comme si aviva yango déjà. Omona moto aye kotala yo ovanda kutu te. Donc moto olingi kuta vanda te, moto aye kotala avanda te, me yoyebi te toana événement, telema bokende. Eloko mwana bova azosala biro na ye yango wana. Yango wana remarqué, communicateur na ye basali sortie médiatique moko, ces derniers temps basali sortie médiatique trop. Wana sikoyo leader pena yebi, mais bino boyebi te ke toana événement, bolala boye nde nini, botelema bokende boluka boye. Billetterie ezolala kaka. Donc eloko oyo Godé Lofombo alobi en tout cas a détaillé yango pena bien. Asemboli yango pena kitoko. Omoni artiste, il faut kolukaka kobeta ba concert tango oza na succès na maboko. Eloko esalami epa ba Fabregas bazalaki na malheur ya korenie tango musique ekangama na poto. Époque où Yamado ezo cartonné, Fabregas pouvait faire une tournée na Europe wana carton plein. Tournée pendant na Europe wana boy carton plein. Époque Yamado ezo renie. Parce qu'il avait quand même sorti un album où banzembo belé ezalaki à succès. Bobina générique Yamado, boko bina barumba lokola ba mawa yele mawa ezalaki banzembo kwa batabita elobeli ya banene nanzembo ya bakananga vraiment kokana yejo bakali na sala nini ngai yo memi ngambo omemisi mwana bato oyembela Trésor Mputu. C'est-à-dire que asalaki album moko barumba bien ezalaki et puis générique ezo cartonné. Donc à cette époque là so Fabregas asalaki ba concert na poto ndewo. Ba concert efungami succès sili abetaka lisusu. Ba bloc e cartonnaka te. Succès asuka Fabregas ezalika na Zikida. Succès asuka ezalaki Zikida. Donc Zikida silika boy. Otu ya na sima. Down. Donc quelque part ba combattant balikiseli ba jeune ebele tango. Robino Mundibu pareil. Tango misu na misu ebetaki. Époque wana ndesko bakota poto tche date. Wana kute sambaka te. Omona billetterie ezokende yango moko. Omoni yana makambo mosusu to niyaka yango te. To boyaka yango te parce que eza ba réalité. Kisi ezalaka to boyi te, mais réalité pena naturelle pe ezalaka. Artiste azo cartonné na minute wana, soko bengisi un événement, ce qui est sûr, événement ezala souple. Mais un artiste qui ne cartonne pas, il aura du mal à oteka ba billet. Artiste na terrain wana single moko te zo sa succès, wana tube moko te zo langwisa bato na terrain. D'accord? Aux ans, bloc ça la succès, il y a 20 ans, 10 ans, 53 ans passés. Na terrain, on est là au mot là ou qui s'abattent. Alors, quand ça là concert, na moment où album a succès, exacté, tube moko ça la rage na terrain, exacté, il y a un moni au Godé Lofombo lobby. Et comme à botelé ma bino bobite que toi un événement, bokende boluka batu, bosala boy. Eloko wana ndenge epesaka ba musicien kanda elobi nango yo mona bakoma oyima epesaka ba musicien kanda fort tala koza un événement sans succès eza pasi yango ebongaka ntango artiste azobeta badate album ya succès ezala na terrain batue basuccès ezala na terrain ezo cartonné yo ozotya date wana ezalaka na ngoma mosusu.
ezalaka na ngoma mosusu ezalaka na elengi mosusu comprendre et jeu ezalaka na vitesse mosusu soki artiste azocartonne na période wana atie date ekendaka bien. Alors ce qui est le cas ou ce qui n'est pas le cas mpona mwana bovin omonake moto azotia date kaka po atia date parce que bafanatike na ye balingi bamonaka ye place oyo bamoni fali. Ozomona kotia date eza mabe te mais eza na biloko oyo il faut ko veiller à ce que esalama avant après nde botie date. Même Fabregas oyo bazowela kotia ba date na poto oyebi ya na réalité moko oyo ba musicien mosusu nano ba comprendre te. Tozwi kaka exemple ya Fabregas. Omoni Fabregas il fallait azala conscient que musique ezongi na poto c'est bien mais il faut pas kotia date kaka po musique ezongi fallait abeti nani oyo pe abeti ahanga pe na tia date. Il fallait kotala nde balobaka tula dikulu tala. Moi je pense so nazaki ba conseillère et ba musicien mosusu neti nga so naki conseillère ya Fabregas na ngai nayebisa ye esali tamula ye obinisaka lisu te osala so banzembo ekartonaka te kowelisa kotia date na poto te. Omoni ntango bozotiatia badate awa eza bamisie mosusu bavandi baotia na bango date te misusu parce que baokoka susu te misusu bazotia nano te parce que bazozela peut-être le bon moment. Alors soki nga nayaki conseillère ya Fabregas na ngai nayebisi avant otia date na poto frappe nano album moko. Donc vanda pena kota maki soki ya 1 année soki ya 7 mois soki ya 8 mois kota pena maki ou préparer album moko ou ekozala pena fort. C'est-à-dire opesi ba rumba ya bien nde tobinaka ba tabita tobinaka ba amour. On comprend opesi album ya bien générique ya bien c'est-à-dire que opesi biso eloko moko oyo ekartonné. Ozomona imaginez ka musique ezongi na poto bato bazobeta beta mais yo ozobeta te posa no pe koya. Et là bato musu ba comprendre te le fait que bato baninga ba obeta yo obeta te posa no pe kokola bamoni wera bamoni fali bamoni jibe bamoni oyo ndeni ni yena na beti te et comme pe kosala lokwa mwa posa moko boy siko pendant que posa na yo wana ezoya baninga bazobeta yo pour préparer ka album a bien. Soko moni album eza mulai osali EP zelo moko mo ba 3 chansons moko boy 4 chansons osali EP moko ya kilo c'est-à-dire que oluki pena ba parole ya makasi oluki pena ba beti lindanda ya makasi ba arrangeur ya makasi c'est-à-dire que o proposer pena projet moko boy EP moko boy ya lourd ya kilo o soko boaki onka na marché boy kilao. Omoni oniati biso na bord moya ndenge wana terrain yindi partout yo na yo bazo beto neti na filme après sikoyo yebango déjà que tango baninga baobeta na poto ba producteur baobeta ba musicien na poto yo nano beti te soko boaki lo mona terrain écartonné il y aura forcément un producteur ou à penser na yo eza logique imaginez musique ezongi na poto oyo abeti baomona bango me ye azobeta nano te aobeta te buba mona kaka boye projet moko ebimi album moko to EP moko ebimi boye suka na goût suka na carton yaya mais producteur mbala moko akobima mbala moko ke na ndenge pozo cartonné mikolo na ndenge pe nano obeti na poto te totia date ezalaka ndenge wana. Omoni donc so naki conseillère ya Fabregas na ngai nayebisi yo loko osala succès kala avant tia date na poto fo beta so elo mo ekartonné. Bamisie ebele baocomprendre nango te ke avant botia ba date na poto bo proposer nanu ba projet oyo ezokartonné
Soko beti album a bien, o beti EP moko ya bien, même single kaka. Onika single moko boy, et marché makasi, et bendelo date. À partir de single wana, oche date. Single wana eko peso date na poto. So pene cartonné bien, eko pesa o date. So esilisi ko peso, so ke peso date, à partir na yangonde, okoki siko oko bimisa ba album no ya kala, o esimbaka. Na sens wana ça peut aller, mais de toutes les façons, zalaka nelo mona terrain ya sika, o ezo cartonné. Et qu'on facilite aux dates et peso ka date d'une manière ou d'une autre. Donc pour moi Fabregas akendaki mingi en besogne. Akendaki moi trop tant ba komi kamba cha date yelo wazaka lolendo bonobo. Yango ba bengaka e bonobo pa bina fili. Yelo gola zaka lolendo. Amoneka na sala ba ya mado simba, na sala ba nini simba to cha date. Obeta concert à liboso osala mpiaka etika odia na image mabe otie Zénith ba annulé etiki image mabe donc au lieu ozwa temps na yo osala EP moko o eko cartonné après nde otia date en bonne et due forme yo welisi ko tia ba date o esopi yo etiki yo na ba image mabe ya mabe. Il faut toujours savoir prendre son temps avant saler loko. Bo salaka makambo te po baninga bazobeta. Ba vie oyo bomona baobeta par nostalgie. Ba binisa Kishasa kala, basala ba mama na ba succès. Donc lelo soki bazoni ko beta na poto par nostalgie, c'est tout à fait normal que et répondre. Deredi Amisi, Werason, ba Kofi, bazana ba album ebele à succès. De ma vie, c'est tout à fait normal ce qu'a date et répondre parce que nostalgie da bango ti lelo eza makasi. Alors que bino na ba génération na bino bofandi sinon pena biloko makasi mingi te. Ngaso na ki chanteuse musicienne na place na wela ko tia date na ngana boma na nzoto na koma na ba projet belé à carton. Na multiplier ba projet à succès et comme belé. Vous comprenez? Tant on a senti pendant que na bois qui le monde a marché, yango nde mikolo esimbi Kishasa, to esimbi poto na tisiko date. Il faut toujours kolingaka kotia date na poto tango za nelo moko ezo marché na terrain. Botiaka date ka sek boete. Yango zo mona bata 7K, bazo kemba na aussi ça va billet. Na minute na terrain, ils n'ont rien. Mobondo c'est un flop. Raivani, maman na flop. Il n'a rien sur le terrain, billet roté comme andeni. Au moins, ba événement le rôle ba concert, ba événement ba show, ils arrivent au moko ya ba pulsion. Et tambola na pulsion, et simba makana ba adrénaline. Pour muta somba billet, azala motivé. Toi ya concert, il faut le moko o matisi adrénaline et le moko ko pese pulsion. Alors biloko epesa ba pulsion ezala kaka ba biloko lokola nzembo moko ezo cartonné na terrain asali eloko moko boye marqué mokili mobimba yango na nde salaka bomona raté so musicien moko bo a créer buzz to a créer lo moko boye omona mikolo wana Facebook na ye komi populaire en ce moment ou bien soki paza muta muziki omona komi kokoma plus streamé so mikolo wana sali lo moko boye c'est ça nyoso wana kontaka. Donc, il faut d'abord que ça la makambo. Ou ils ont stimulé bat, ils ont pesa batu sentiment, ils ont pesa batu elengi. Yango ndisko yo pousser bango ba somba billet ba ya concert. Donc Fabregas aurait dû attendre à proposer biso so eloko eko binisa biso parce que ya binisa kala. Na autre mona so ba bimisa affiche ya Stade des Martyrs. Fabregas na juillet na Stade des Martyrs. En tout cas, juillet, eza musika mais eza pe musika te. Mars déjà aussi là, lobia dans une semaine mars ici. Avril, mai, juin, 3 mois to koti juillet. Pour la bato babete na juin to tikali na 2 mois. Pour la bato babete na juillet to na avril, mai to na 3 mois. Est-ce que oko kende ko beta Stade des Martyrs na eloko moko te na terrain o ezo cartonné? Est-ce que c'est raisonnable?
badate Fally bino bomonaka Fally azobeta wa betia esimbi abetia esimbi badate ya Fally ezosimba. Pourquoi? Parce que tout le temps ce gars il a tout le temps des chansons qui cartonnent sur le terrain. Remarquez bien, Fally aza tout le temps na biloko moko ezo cartonner na terrain. Ozomona chaque année, chaque période ou chaque trimestre, surtout benga kutoko kabolango par trimestre, chaque année, dans chaque trimestre, Fally azalaka nelo mo ezo cartonner na terrain. Album mobimba, soki album mobimba te 2 ou 3 chansons moko boye o ezo cartonner na terrain. Fally azalaka toujours na rythme wana. Il a toujours quelque chose sur terrain qui cartonne ou qui vient d'être ou qui vient de cartonner. Atika terrain vide, il a toujours quelque chose sur terrain qui marche bien ou ezo simba ou ezo beta. Yama monaka otia datawa isimbi, atia datawa isimbi. Il a tout le temps des choses qui cartonnent sur le terrain. Mais au kotala ba artiste mususu boye, il y a 10 ans qui a béni Sabato. Il y a de cela 20 ans qui bato basepela na banzemune. Il y a de cela 5 ans qui a béni ça. Tout ça, ça compte les gars. Omoni nga sonaki ndule man, toki ndule women. Nga na ko préféré na beta na nga salle mon côté. Maintenant landisaka kata 5 albums à succès. Na kangi pe na ceinture. Soki public esengi na tchedat. So esengi te. Na bandi ko enchaîner na nga ba album na ba chanson à succès. Na landisa yango ata 5. Tala, proposez d'abord des belles choses, des bons projets, pour proposer ba son ya bien. Oye ko cartonner. Soki eloko e cartonner. D'accord? Tango ko tcha date papa, oko kemba te. Godé le fombo aza na raison makambo alobi. Soki ozo cartonner na minute wana, otie date quelque part, oko forcer te, oko kemba te, parce que na minute wana c'est toi. Na minute wana c'est toi. Bozo risquer ko tia ba date na poto, wana eloko moko te na terre simbi. Album edindi, ba single ezo dinda, ba featuring ezo tiola, mais bozo tia ba date. Yango moni billetterie ezo kemba. Yango moni bozo kemba parce que bozo forcer. Un artiste qui ne cartonne pas, soka zo tia date, is a forcing. Is a forcing. Pona nini artiste soka zo cartonner ba producteur ba yaka koluka ye. Ba contrat ekomi kolanda ye. Vous savez pourquoi? Ils sont pas bêtes. Ils ont libo matin. Ils ont libo matin basala ango. Artiste on a soka zo cartonner mikolo wana ba publicité comme oluka ye, ba contrat comme oluki, ba producteur ba comme oluki. Pourquoi ba oluki na moment où azo cartonner? Parce que moment où mutazo cartonner nde moment où excitaka bato po ba ya. C'est ça. Attraction wana yaka na moment où artiste azo cartonner. Makamba showbiz ekenda abongo. Tango za na show nde obenda bato. Ya mona so artiste moko a cartonner asali lo moko esimbi bato bakomo yaya ba publicité ba nini po azo cartonner na minute wana. Siko ba musicien ba ninga basa le contraire, o cartonner te, wana tube na terrain te, mais cheka date. Ya moni tozo suka boy. Ya moni tozo suka boy. Ba musicien bo bungisa te principe yake moment oyo ozo cartonner nde moment okotia date. Bo bungisa principe wana pourquoi? Et pourtant biso depuis tout le temps toyebi kaka ezala bon. L'artiste qui cartonne na moment wana nde ye wana ba producteur bayaka ko solliciter. Siko bino bokomi kozala ozo cartonner te eloko moko te otieka date. Olingo tiaka date pendant que tu ne cartonnes pas. Non. C'est très risqué. Ya ozo mona bazu configuration 7000 mais ti lelo biyeko eyaka kilo. Ozo cartonner te. Na minute wana eloko na terrain te. Muta ko se sentir excité na nini po ya akosomba biye. C'est fou. Ya ozo mona ba concert oyo artiste azo cartonner te. Ba concert oyo artiste azo cartonner te. Ezala ba concert à forcing. Biro kovanda soute bino botelema bokende koluka boye bokende boye to un événement okomo forcer bato.
boko koma na kati ya concert kuna lever les mains bato musu batombola maboko te wana baye na makasi ta musu ba camarade ya mokolo sale pe apesi bango ba faire part abi boya ka po sala bien bakolo sale pe baka na ba camarade na bango na ba producteur pa ko benga pe bo quelque master ne ba ko chai po ya mona na ba concert ndeve na biso Godelo Fumbo lobi ezalaka na bato mobo basala elo te aotala kaka abeta maboko te abina te oyemba te aloka spectateur moko bo afilmaka pe te apelisaka pe te sa telefone te bata bongo na ba concert mona bango so caméra pene ebale yo mona na bata bongo bazaka mona ka filmer do aye lokola na commande moko boye bayebisika yaka kaka alingaka ne musicien ngo te alingaka style ya musique wana te ayebi pe peut-être musicien ngo te master ne ya producteur master ne mokolo salto master ne manager ayebisi boyaka wana botia présence esala bien bata bongo tomona bango na ba concert. Donc ba artiste na biso bobungisa principe wana te ya moment oyo ozo cartonner nde moment oyo il faut tia date botia ba date bichela te au moins soki o marquer déjà génération pendant longtemps na ba œuvre na yo okotia date osimba parce que bato bakoya maintenant par nostalgie wana eza logique mais soki osali nanu mingi te na musique en tout cas bobunda bosala nanu mingi ya bien après bobanda kotiaka ba date ebele ça ne sert à rien botiaka ba date boy ozo cartonner te eloko malonga na terrain eza te yo tieka date non bozela quand même ata mwa nzembo moko mibale obimisi cartonner omoni mundibu concert ne ezo risquer simba koleka ya Fabregas Robinho parce que depuis bapoto yango bandi obeta Robinho na abeti te alors que bato bayebi misu na misu bato bayebi o bayebi wana donc moko boye pe soko ozotala nanu bato ninga basala esalaka pe bien parce que c'est mieux bato bakoma na posano Fally abeti Wera abeti Kofi abeti ndeni Robinho azobeta te ndeni Robinho azotia date te ekomi lokola mwa posa wana mokolo kotia date okomona pe bato basepeli na yo botikaka pe nanu bato bayoka posa na bino po mutu abayaka na ye amoni Wera asepeli amoni Kofi asepeli amoni Fally asepeli tia kobaye akomoluka nani nanu abeti te tokende kotala ye c'est ça l'humain bakomoluka mubeti ya sika bato tu babeti déjà nani nanu abeti te mubeti nini ya sika kobeta toki etala na biso c'est ça donc na minute oyo concert ya Robinho ezo risquer simba koleka ya Fabregas parce que ye nanu abeti te kobeta ne ya liboso et puis aza pe na mwa banzembo na ye oyo bato pe bakanga bayebi donc voilà kowelea na ntina te Fabregas akendaki mbangu trop kolukaka guerre na héritier akendaki trop mbangu il fallait azela il fallait penza azela ba héritier babeti d'accord héritier abeti Wera abeti Fally abeti Kofi abeti ozotala nanu nde bato bazobeta yo kanisi ba fanatique bayebaka bino koyeba bino sadi bayebi bino na nombre bayebi ke oyo abeti oyo kuna na abeti te oyo kuna na abeti te à un certain moment ekosusciter posa na bino c'est en ce moment là que kotia date na yo beti tokos donc Fabro zonga na olabo lamba nanu banzembo ya kitoko soko bwaki cartonné wana nde siko ozongela biso tia date tika loyenge comprendre tika na loyenge même héritier wata héritier abeti scène musicale c'était bien abeti ba doc soki de Bruxelles c'était bien mais bato lokola ba wata baza bato il faut bopesa nanu mingi bopesa mingi en terme ya ba œuvre bopesa nanu mingi héritier Fabregas même Robinho d'accord bato nanu bapesi mingi te na musique bosa l'effort bopesa nanu mingi so bopesi pesi biloko bien et osala bino bien et puis botiaka ba date au moment où tu as quelque chose qui cartonne na terrain
Robino soki abeti ezo risquer simba. Mais soki alinga alandisa 2, 3, 4 ekokomele mwa compliqué. Parce qu'il y a liboso ozala posa. Baninga babeti yo beti te. Et créer posa. Tango kobeta posa esili. Avant ozonga, faut ça la tube. Avant ozonga, faut ça la tube. Ya omona ki tan concert ezonga ki sika, batu bazaki excité parce que ça faisait longtemps. Ba revivre sous ba moment wana. Tango ba revivre ango esili. Et comme nango normal, ya omoni engouement isa souté. On remarque même batu ba betaka et simbaka, ba deuxième, troisième et comme moi kilo. Pourquoi? Parce que engouement isa souté, ba moni déjà. Alors pour zonga bien, il faut ka oza la tube. Et le moiso cartonné, projet moko simbi makasi, wana kozongela bango suna deuxième date. Bokota na loyenge te ya kolandisaka ba date pendant que na terrain bozo tika nanu biloko te o ezo simba. Kote ezo lia bino yango wana. Godé Lofombo si alobi. Boko kemba pamba concert o ba fan bazo zela te, na o ba fan bazo zela. O ekembisaka musicien za o ba fan bazo zela te. D'accord, tant ba fungola musique na poto baki na nzala na bino, bazali kozela bino, ya omoni ekendaki wawa. Mais na minute basu na nzala na bino te. Do bino monde beaucoup mo tchasko ba date po bomi sepelisa. Alors zala pe na tube na marché, po benda bango. Yo album a succès te, single a succès te, featuring a succès te, o tchaka date. Yango zo kemba bongo.